pati yengo atakondi mapatu nete yengo oyo pati yengo moindo atana pati yengo atakondi mapatu nete yengo oyo pati yengo yo peki kolo bango eba kinye na batango badiagre nyoto ego yodela kaka ego matondo bandeko balandi ya émission baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko bomeseni kolanda biso kuna na eteni ya Angola mbote na bandeko bomeseni pe kolanda biso na eteni ya Congo Brazzaville ponini te bino banso bandeko ya diaspora oyo boyebi kolanda biso na nzela ya net bososolaka soko to changer cadre to evandelo bodevinaka lokola tozete na bakiti ebomeseni kolanda biso seke limboli tozepete na mobiangami na biso ya tango iso nesongi ya nzila fumukusu kiambo nzala mpanda na Angola kasi mpona mbala yoko lisusu toyei na oyo eze manaka ya analyse to yambi mpona bino bazeli lisusu penza moto ya kopresente mingi te ngunza lobola lo ilondo na bangonde tokotambusa mwa manaka yepesa medibiso na mokolo mwalelo ngunza lobola mbote boni bino santé mbote koko ndombele kimia pe ya bandeko balandi ezala na bango bisika bazwami santé kaka ndenge bozali komona biso matondo santé kaka ndenge tozali komona bino kasi semaine utikoleka ezalaki ya kotonda penza soko tokoloba bongo na bevenement tomonaki avion mobimba yei na kombo ya Kimpavita o esali penza lokumu na batendance kimbangiste presque nyonso tomonaki pe le 6 avril bangunza basanganaki kasi kaka bino moko chef de l'état kanisi bino ko tombola elenge mwasi na kombo ya Kimpavita mais tomoni basusu koleka ba prophète toli baleki lokola babengaki bango ba roi divin te na esika vient komelaki lipamboli ezete le 6 avril bandeko mosusu pe balobi eza ntango ya kocélébrer ngo lisusu te lelo fo bacélébrer bayo batelemi lelo bangunzo baze na présent etelemeli ya mfumoki mbango na 1921 eza penza na importance te matondo mingi ndeko ndombele na mayebuti kotalisa biso bo motuna bo point de vue na biso kasi tolingi toloba eloko moko kolandela mayemuti koleka poso euti koleka na lolenge avion wana eyaki maloba mabimi na lolenge nyonso ya malamu pe ya mabe kasi biso eloko oyo tolingi toloba pe oyo batu balinga bakokaka kososola biso te bamosusu bakobenga biso bafanatique biso tango tokoti na mosala oyo ya lobiko ya baindo tokutana ya munafu mukusu te tokutana na bangunza ebele tokutana na mangongele na tango wana mangongele na salaki na facilité ya kokutana nepo ngai na yetu uti lokola ngambo moko leteni ya likolo kumi nakutana na atoli nakutana na bandeko na biso oyo pe atuti na boya libompa bandeko ebale mbonge nakutana na lobana tina tangaki prophète atoli bandeko église des noirs en Afrique nyonso tu ana batu ebele akate tuma mais sikoyo pona nini toyaka tokangama kina mfumu pona zoya koyanuna na motuna na bino lere to bandiko kangama na mfumu na makambo matali politique batali sibiso pamba te bino moko boyebi ete politique ya mboka na biso ezali organiser mongala akozala pa Jean-Pierre Bemba moluba epa ya Tshisekedi bandulu akozala kaka epa ya tata Gizenga ndenge ezali tokuta ina mfumukusu babandi kosukola biso cerveau panga nazalaki na ngai kaka ndenge masolo yango ezalaka proche ya Jean-Pierre Bemba na nyonso donc nakomaki na kati ya organisation ya MLC nazalaka pe likolo deja lokola ezalaka kaka bongo mfumu batali sibiso tala ndenge bonzambe ezali tala makambo sikoyo atali sibiso alobi
tata lobola lui lotango wana na komi ngunza te atuni alobi moi bato ndenge bazo sambela ba Kristu ndenge bazo sambela sikoyo supposons que tata mokeli ayoki ko sambela na bango alobi ke bato baleki kolelela ngai esengeli nasala likambo moko boye pona ba congolais oyo nde bongo tata mokeli ya moni alobi te esengeli ba signer contrat moko na mboka songolo to pe na mboka songolo nde na contrat wana ba ko se retrouver mboka na bango ekotelema tata Ndombele bino bozali ba journaliste batuna kabino mituna te metika na mekata komeka soki tata mokeli azuli kanisi ete abongisa ekolo wana eke pona kobongisa yango esengeli ba signer contrat na mboka oyo kuna to pe mboka oyo kuna nde ekosala ke mkita ekolo na biso ekotamwa siko tata mokili sika bango bazali akopesa likanisi ya kosigner contrat wana epai ya nani likanisi wana kino pour que RDC bonga esengeli ba signer contrat na ekolo boye makambo ekobongo soki likanisi wana eye tata mokili akopesa yango epai ya nani na tuni motuna tunanika o mikambo ya nolanga ya kaka pa mokonzi mboka epai ya mokonzi mboka oso sosola na polele ete mokonzi ya mboka moto soka akomi kaka likolo na bino akomi motu na bino sikoyo na ba prière na bino ndenge bozali bozala ba Kristu bozala ba musulman bozala nyonso na nyonso soki alingi ayokela ba prière na bino alingi apesa yango eyano akoleka na nzela ya mokonzi ya mboka ete bozwa ba solution na makambo na bino nde mfumukusu mutu wa ya munguza wa yambo o atalisanga mayo na lobike le président de la République c'est une divinité pambate moto soka komi président ozala ndoki ya ndenge nini na kansonda na kisi ndenge nini omeki eko simba ete po na lolengo esala kake na moi yeso ki azali penza mokonzi apesi ordre ke na ligina mona mutu wana te ozapete tina butu tina molimo donc okoko kayete alors azali une divinité talatina ba thaïlandais talatina ba chinois talatina ba indien bazozwa ba mikonze bango lokola ba divinité mais to comme pa ya banguza awa banguza ba opposant mokolo bazana masolo ya bonzambe te nzoke pa ya ba arabe ba yebike na Iran ba yebike ayatollah azo travailler directement na président de la République mindele kuna pe ba travailler kana pape donc yonguza lokolo zali représentant ya nzambe nzoka nzambe ya mona na kate yo il faut ça là dans le noir mais banguza awa nesika basala na kati ya molili bakambaka batu ya mokili bakomi ba collègue ya ba politiciens ba mususu bakomi ba opposant koko nobel nazana colère comme on a ki musala ya buindu izali kubeba na baswa dizangunza na ibito soki mutuna mususu nalingaka bokendaka malembe mais omoni te tata lobola quelque part bokomi ko bangisa bato yo batie bino mwa miso na bongunza bomemi yango lokola masano bomemi yango lokola kitoko te c'est-à-dire na bino bayo boza censé ya ko limbola ko talisa ko zwana molili ndenge uti ko koloba tout à l'heure ko bimisa na pole entre bino eza ondie na maize ko simba te tozena motuna yaki na nzela ya internet bangunza oyo batelema soko liboso to koloba ndenge wana to tangi prophète atoli koloba ba reconnaître bangunza te po depuis lo elobama déjà bangunza bakoyaka lisusu te tango batata lobola lelo babengami bangunza eza na nka busali po kosomba kwanga ndenge pe koma moto afandi alamuki na tonga mibengi pasteur balobi pe neteni ya boyinde komi bongo moto alali na tongo akomi ngunza alobi alamuki pe ngunza alobi roi divin lobi longi bakombo nyonso moto na moto azeko mipesa kolandela baposa na te wana ba chrétien soko kinguza lobi bonga za mu Kristo akendeke kotanga Matthieu kuna na Matthieu balobi tous les prophètes viendront jusqu'à Jean. Jean sera le dernier des prophètes, après quoi viendra le fils de l'homme. Donc wana keni kotanga Bible nde kuna esika bakeni ko beta masolo donc atika ina bu Kristo na ye ngunza eza nini ngunza ezali profeta ezali motindami mosakoli moponami oyo aponami na mosala ya tata mokili sikoyo soki balobi ke bangunza bakozala lisusu te elakisi ke mokili ekozala lisusu te
parce que tant que mokili ekozala pe batu bakozala na kati ya mokili yango esengeli tata mokili pe apona batu baye bakosala misala miaye batu baye bango moko tata mokili ya kopona pote ba mema baninga na bango bato na makanisi ya bango tata mokili talatina ke mosala ya nguza ekoki jamais kosila pamba te na lolenge batu bakozala kaka na mokili yango banguza pe esengeli bazala pona kokamba baninga na bango bato yango okomona na mboka lokola Iran na mboka lokola Iran ti lelo basalaka ba élection présidentielle mais ngunza na bango azawana ayatola makanisi nyonso oyo président akosala esengeli euta epa ya nguza na bango ou alors bayebi ndimbola ya ngunza te donc problème eza na bango awa babwinde koya kotanga nsiku epa ya mfunikusu ozo comprendre yango ozo sala keso ko ina ba na benga waka ba église na bango parce qu'en réalité mais bango baza déjà supérieur bakoya kotanga lisusu tata ndombele wana bozolinga nde botangisa bango po bohumilier bango tata ndombele nayebi ke oso sala mosala na ya journaliste oyebi réalité po otambola na bisika banguza bazali mais batu wana ba mibengi banguza lelo mais kende na bisika bango bazali kende me ba mosusu komona ngunza mobimba azalaka na ye kaka na liboke na ye ya ba Congo do ye ngunza ya ba Congo kaka bayebani liboke na ye pena kimvuka na ye ezali kimvuka ya ba Congo mosusu okokende na lisanga na ye kaka bameli babangi bo bamela kaka babangi donc soki oye lokola babiso lobo alo ilondo boye totangi na mindele na litelo moko to silisi pe na ba université ya mindele okokota te mais on peut basambwisi kiboko kwango po lelo ba parents mingi balingi penza lisusu te bana na bango balanda nini po défendre plutôt bangi lokwa matita bakoko eza permis défendre milangwa lokola ezaleli moko bakoko na biso bazalaki nango kaka ya kwiti donc balakisi bato te valeur grandeur ya bokoko mais désorienter bato na kolakisa bato lokola likaya nde kaka matiti bolamu ya bakoko bakoko bazalaki kaka na komela likaya komela gene toyebi te sikawa bokolimbola nano nini po omoni bandeko baze kolanda biso batikalaka na makanisi éparpillé lelo balandi ngunza lobola alimboli boye lobi balandi ngunza mosusu alobi boye or lelo na mokilo ya mosuni mabende ze kozwa isika koleka bolamu soko ngunza lobola lobi bolamu tant mosusu retardé po sala fait nango na bomo ya moto kasi moto ya koya koloba na posa to message moko contraire tant mosusu ye nde message na ye kozwa isika na bomo ya bato par rapport ya biloko eze koloba avant to kota na bino na ba fleur politique oyo eze ko sala moi rage na bande kwa diaspora protoclore nanu masolo chapitre oyo bokoloba nini na bande ko baze koleka soi-disant pa fumukusu magie asangisi bangunza po benda bango luyalu na bango asangisi bangunza po alongola bango ngenge kaka ya régner en un mot, en quelques secondes, protoclore bokoloba penza nini na bandeko balandi. Matondo mingi ndeko nangai ndombele. Omoni esika ezo sala mwa pasi na mosalo tozo sala yango ya bungunza. Tango mobikisa bayuda Yesu aye makambo oyo mfumukusu bazo mona lelo izalaki pe kuni pa ya bayuda. Tango Yesu abotami abandika ka mosala boye Jésus le zélote abimi Jésus le Gamala abimi par Jésus abimi Jésus de Nazareth abimi mais lelo mokili bayebi qui était le vrai missionnaire donc eo sala biso passe mais en réalité ko sala biso passe c'est pas ezala kaka bongo l'air le vrai abimi le faux pe il faut babima makambo ya makaya babangi banini omoni ko kondombele sala babdo mosusu moyeto beta yango penza awa ezalité yo moko yebike na lisanga ya vuvamu bamelaka makaya te bamelaka milangwa te esengeli batu basalela botata mokili mais soko ena kati ya vuvamu po eloko ezo sala bango pasika baboy komikiti sabaya kotanga nsiku pamba te soki baye kotanga nsiku
dans les toutes premières leçons bakobetela bango lisolo ya tina pe litomba. Alors là bakotaka na kuruana bako comprendre na tuni yeko kondobele entre nous na vuva mutomelaka bangi te tomelaka pe masanga te mais pona makambo etali par exemple kisi masanga lelo soki monguna ye balobi bon banguna bango wana bazali kuya masasi na biso na mandoki na biso awa ezali prêté pour que tobuna na bango siko neti ngai pa nanga kote na uchi na Équateur bakoko na biso bazaka na kisi moko boye soko ke ko simba nzete moko komo na yango inombi osimbika yango boye obaluki nzete wana lera banguna bazo ya bazo mona ka nzete na tuni yebisanga kisi wana ezali malamu to mabe opesa ngai te no bole bikisi je malamu omoni yango siko donc bakoko na biso bazaki na bakisi na bango oyo bazo salela natina et non pas que kisi wana ndenge bango bakomi ko salela yango lelo ba soit disant bangunza azana bakisi azwi mwanzete wana na inombi atie na poche aketi na banque to pe na guichet ya bato bazo mona yete abandi kozwa misolo na bato atombola na motuka lokola mfumu nkusu ozo mona siko ya yebite ke ndenge azuka kakisi wana atie na poche pour kazwa misolo a se charger négativement na mokili ya molimo fimbo ezozela ye abomi molimo na ye parce que alingaki akokana na mfumu nkusu pa mfumu nkusu atambolaka na ba jipe ya makasi nzoka soki bayebaka mfumu nkusu alukabi motuka te mais motuka nde eluka même makambo ba jipe wana bozo kotanga ya mfumu nkusu yango eze kosala rage na mikili ya poto oyo confirmation ya longia Kongo ne mona semike ne sonyanzila biloko wana po aliaka mbongo ya leta nyonso elobama lelo ba combattant ya mikili ya poto oyo objectivité na bango ezalaki batelema po batelemela distraction yango baboyaka ba musique ba concert beta kuna baboyaka ba pasteur mais lelo lituana et baluki et que na sens mususu bakomi ko s'attaquer na message ya libération ya race noire mingi na nesongia nzila tozolanda ba déclaration na bango na nzela net pour bas influencer na moto moko bino lisusu bo confirmer ba jipa wana bozozo pe mbongo habito kenda peto zo journaliste to kenda peto zo journaliste ba ka ba matumoli ayebi ndenge biso tozali babundi biso toza babundi nganenge naza boye nazali ngunza mena na vandite ke na lisanga na ngai nazwa kama bonza moko boye lokuta nasala kamisala na ngai sikanga nazo kamba bayebi ke ngunza na biso asala kamisala na ye oyo ezola kai bongo donc tozali babundi to kota na masolo oboni makambo ba combattant moka uti ko benga na Londres lobby abenga basi ba comprendre masolo moko abenginga azalaki ka kote ya bundu ya Kongo wana lera oke kama makambo yango ya politique ezole ka benginga alobi nguza lobola vraiment to comprendre ki makambo yango te bon biso ba combattant to bandana ba combattant mosala ki combattant e bandande na vuvamu mais ba ko récupérer biso na ba politicien na ba nguza mosusu ba mbrouiller biso surtout nguza moko mbrouiller biso ba makasi mais qu'est-ce que vous voulez abali ko affaché abali ko ba français alors bibo azo sala ba émission awa papa nkusu alia kamfumu nkusu alia kambongo ya pouvoir mais bébé c'est quoi ça monsieur Lobola c'est pas sérieux ce monsieur là azo lia mbongo na parlement le parlement va fouta ka $8,000 plus $8,000 mosusu oyo ba pesa ka soki baba appointement wana ndenge ba kendeke ka kuna plus de $16,000 par mois et sous le gouvernement du président Kabila. Alors, mais qu'est-ce que vous... Voilà, combattant, mais c'est de la folie ça. Hein? Il y a gouvernement, il y a Kabila, au profiter de $16,000 sans compter les à côté. Parce qu'en fait, en réalité, député, comme $16,000. Alors, c'est que chaque fin du mois, Azo Zwayango et na télévision Azo Finga. Papa Nkusu alia kambongo ya président Kabila. Moi j'ai nazali très proche ya mfumu Nkusu tata mokolo mfumu Nkusu akozwa mbongo ya gouvernement to pe ba pesiye baluka batanga yango ailleurs te batanga yango ka pembeni ya banguza batala ka ndenge banguza bakuza o comprendre et puis ndenge tokota kana bisika tokota katata tokobeta masulu mususu te tika kaka donc kanga parenthèse wana
kanga parenthèse wana matondo bandeko balandi tozali kopusanaka malembe na manaka na biso kasi lokola émission ezalaka pe émission ya analyse bandeko ya diaspora toyebi boza victime ya sango bazali kokumbela bino na mosika baindo bola muka tolobaki yango na émission yeleki eza émission ya yambo oyo ye kolobela lobiko ya loposo moyini oyo aza na vie contraire aya aleka pouve kasi pasi eze nini bandeko tozali kobunda na bango etumba moko bazali kokanisa esika bakoteyela sango na bango eza esika bato esi bandimeli sango ya fumuki mbango mais c'est contraire sango ye kenda koteya na moto nano yebi fumuki mbango te po kumba ye na nzela ya fumuki mbango kasi ata soko ye koteya moto yo sa futuki kasi osali kaka erreur po moto ne sa yebi ne fumuki mbango pasi na biso eze bato nyonso bazali na ignorance ngunza lobola likanisi moko yelinga ntango tolobeli bato ya diaspora par rapport ya etamboleli ya politique na biso lelo bino bangunza d'abord rapport na bino nini po opposition na pouvoir eza on dirait te me basé ba ennemi politique oyo ki ennemi wana eze ko panzana mabota na mikili ya poto leki soka lobi a vie contraire soko ya zen opposition que leki a telemi kwa kumisa majorité ba kabwani baleki bazé na mboka ya zen na mikili ya poto soko ba balani te na ba tendance politique ba kabwani binemi eze ko sika bongo bino bangunza par rapport ya fleur ya lelo tokomi pe na suka ya mandat ya président Kabila mokili mobimbeze ko zela de part na bango po tokenda tozonga mandat ezalaki 5 ans renouvelable une fois tokomi pe na suka bino pe boze ko loba te bangunza botisa pe moi appui mandat aussi la pe na kimia tokota pe na mopepe ya sika na moi kimia bino ba journaliste boza batu ya songi siko mandat ekomi na suka bango batu bapesa ki yango tango président Kabila kotaki na pouvoir parce que pourquoi le mandat comme na suka il fait la yo moto pesa ki yango circonstance au président Kabila akotaki na pouvoir na mboka oyo akotaki so ibango balobio la voix du peuple c'est la voix de Dieu peuple bat bakotaki na pouvoir mais il faut pas tout na mutu akotaki na pouvoir yene mutu pesa ki mandat ezali divin mandat euti epa ya tata moke siko bango nde baya epa ya bangunza Batu na bangunza tata mokeli ya lobi nini pour la président de la République c'est ça la réponse de konangai ba pesa qui est mandaté mais bangunza ba retourna bino ndenge nini po bozena na langage moko te boloba ki mo tout à l'heure zena bangunza bazé en opposition o bazé koloba nzambe pe alakisi bango ke mandat esili nzambe pe nde alakisa bango que le président Kabila n'est pas congolais baza pe bangunza renommé bongo sika wa ndenge ni bazonga lisusu na bangunza bango pe baza ko se référer na bangunza ngunza lokola tata nanga ndombele oyebi faut pas que benga ba chrétien mususu banguza tata ndombele kolinga te tokota na ba débat moko be mutaza na ye mu Christ yebi na ye makambo yango te donc yo yebi ndenge nini mindele ba komi lelo na république la France o bango ba lobby bazali ko tangisa bato mokili nini la démocratie hein en réalité ça dit la démocratie pour ça l'histoire moi le pouvoir du démon ce n'est même pas la démocratie mais France yango oyo lelo baye na biso na makambo ya démocratie wana babandi na Clovis toute une dynastie combien d'années bazui na ba roi dynastie à Clovis dynastie de Carolingiens Charlemagne na bana na ye bazwa soki 3 siècles la dynastie des Mérovingiens donc Hugues Capet na bana na ye bazui autant de siècles baye na basoki les Bourbons Oyo, le roi Soleil Louis XIV, baye ko vandisa masolo. Ba vandisi masolo dans la royauté barwa na roi tina mindele ngo moni poto etongami lelo etongami par les rois la royauté barwa nde batu basali poto etongama. Barwa wana Louis XIV asomi biso batumendo atekitaki biso batongi poto sikoyo ba homme d'affaires pe ba komi ebele
ba groupe lokola ba koko ba René de Chateaubriand o wana batu basali poto wana lere ba komi na mbongo ebele bomengo ekoti ba se retourner contre les familles royales ya bango balobi non biso pe to bimisi mbongo ebele to tongi pe mboka o mais ndenge nini bino bozala kaka ba roi biso ba roi te yango esali ke baye kosala la res publica la chose publique ndenge to koti lelo mais esali combien la république notre lelo bazali na 5e république la France. Le premier président oh ya république na bango na système ya démocratie wana ya lelo c'est Charles de Gaulle. Après Charles de Gaulle c'était je crois Georges Pompidou et puis Valéry Giscard d'Estaing et puis François Mitterrand. Après François Mitterrand Chirac lelo tozali na tozali na Sarkozy et puis Hollande. Basali yango quand c'était après la deuxième guerre mondiale. Bauti ko apprendre makambo yango bauti wapi na ba royauté bauti na ba royauté yango Nelson Nyanzila mfumu mpusu alobi alobi na bino bangunza ya ba chrétien boya nanu kotanga. Il faut to réveiller ba royauté na biso oyo ezali divisé en 4 parties. Royauté ya Baswahili, royauté ya Bangala, royauté ya centre ya Kasai, royauté ya Bakongo. To vanda il y a tout un système politique oyo bakoko na biso baye na yango le système rotatif ekoleka bongo nde bongo lere to kokola totala mayema koya boko copier ka makambo balinga ba memeli bino la démocratie bino bokanisi ezali démocratie. Est-ce que makambo wana isa président makambo na biso président Kabila pona ko répondre na mutuna na bino manda na ye ekosila ndenge mfumu kimbangu alobi e bongo mfumu kimbangu alobi nini batu na mfumu kusu Nelson Nyanzila mokonzi ya bangu. Voilà matondo mfumu kimbangu alobi nini batu na mfumu kusu Kiambunzala mpanda na Ngola président ya bangunza. Osakipo na nini ngana na sekipo réalité tata na yebi olinga te réalité yango wana dialogue siko ba moto moso ba balabaki balingi président Kabila te bandimi ba kende dialogue mais ba yebi te ke bandimi bakamwangeza somo ote mais andimi te ke andimi bito pas l'opposition balobi ataku tu soko ba accepter dialogue ngo ba accepter ki concertation et botanine. Même les lobes accepté dialogue, bah yebi déjà qui va accepter, mais pour botan on peut le voter. Mais concertation et botaten dingeni, mais concertation et boti combien de bateaux bazala qui kuna na opposition, bah yé les lobes à comprendre ma solo tala, tout n'est quoi que au maire. Les lobes angala ezala qui okobete ma solo ya président Kabila te. Mais le coup la président Kabila azali mutu mokazwa pouvoir et pas ya mutu te mais pas ya tata mokeli kende lelo na Mbuja na Équateur. Otala ndenge masolo yango ezo vanda be kwa ke omere kuna kende na inongo kaka ndeko nango otala Gentini Ngobila makambe fungwa donc grâce na masolo o elekaki na concertation petit à petit eloba ba ile poto loisir fait son nez donc bango bazo loba oyo nzambe aponaki donc décision ya nzambe ezali oyo ya nzambe oyo ya batu ezali ya batu donc wana ezali masolo ya bana mike bango toko yeba soki président Kabila azali ngunza po abandi masolo yango ya kingunza déjà azo sala politico religieux po batu bayebite ndenge azali wana azali un président politico religieux ndenge Mobutu azalaka kaka Mobutu aye awa bangunza mosusu ba ponama kike basunga ye ba sala rien lelo ba côté na opposition te batika masolo wana oyo tata mokeli akangi moto te akokangola ya tata lobola etando ezengonga toze penza kopusana kasi to kotaki na mokili ya politique mais ba zongisinga lisusu muke na mituna na yambia wana na téléphone bref bato balingi bayeba message ya bangunza ezalaka pacifique to ezalaka lolenge kani ba rappeler awake na ba mibweleki prophète Atoli bakendaka kobuka kulumbi batakulusu po molimo elakisaki bango kindoki ekosila yango batuni na lelo ngunza zana plateau alimbola bondoki esila to esila te lelo na ngonga oyo tozeawa bangunza mosusu soko tatantilulu tomoni kombo bakendeki kobuka
message ya bangunza po ezwa esika il faut ba utiliser violence to lolenge kani bokotela sango matono mingi ndeko Ndombele mosala bino bozo sala ngai na kotangisa bino yango te po pamba te bino botanga yango bino moko boyebi yango bozo salela yango mais tokolinga bosala yango d'une façon pleine, c'est-à-dire non seulement bo informer bato mais bo former bo sunga biso na ko former tata Ndombele bo former bato pona makambo etali banguza kobuka kosala boye bazaka kabongo totindeli bino na internet na bino na kanisi bosi botangi yango toute une histoire ya Bundu ya Congo. Histoire ya Bundu ya Congo ba amorcer la guerre na ba Congo pour que ba bengana soki ba ennemi yango soki nini ba proclamer le Timanti à partir ya ba Congo le royaume selon les Grégor Congo ba vandisa bu Congo. Mais justement ba ngaba sauvegarder nini na bango ya l'échec total soki utaki pa ya Nzambe elinga ki échoué te mais Nelson Ngianzila Mfumunkusu alobaki ke akoresir yango te même pas kokoma parce qu'après candidature a comme président Nelson Ngianzila ebisi que okoresir te après candidature a comme gouverneur Nelson Ngianzila a ebisi que okoresir te mais asala ki yango à partir ya makanisi azwa ki epa ya ne mwanda Congo oyo azali Nzambe ya Bukongo oyo a s'incarner kati na ye na sala résumé ya 50 livres ya ne mwanda nsemi na tindeli oyo yango na internet ota la degré ya contradiction ya le grand sage ya ba Congo kende kotala yango mais siko totuni soki ya landaka masolo ya Mfumunkusu po Mfumunkusu alobaki ko échouer ko sala yango te abu po basola kana téléphone sikoyo nane mwanda Congo oyo ipare a s'incarner na nzoto na ye na mfumu wamba oyo azoloba na kati ya Nelson Ngianzila Mfumunkusu sikoyo to landa nani ngai na kolanda nani yo sikoyo pona oyo yo mutu kolanda menga na azana oyo yanga na landaka histoire ya Bundu ya Congo il y a tout un livre il y a 20 pages na tinzeli yo yango donc c'est à lire alors comme ça yo moko tirer ba conclusion toke yepa ya Atoli mais ezali pas pe mawa Atoli na koloba bien te na koloba mingi te parce que o ane ezali ndeko na ngai na ebite siko ye et puis c'est quand mawa pena siko ye oebi ngai na zanguza tata na zanguza na mona lumière et puis ngai po nga na utaka na ba témoin de Jéhovah lere nga na moni lumière mo pepezo yo kanga ndenga na mona lumière lokola ye akoleka na télévision na mona lumière boye na sala biso to beta yango te to zileka ka to koma banguza boye to bendo beta masolo yango ngai la na za témoin de Jéhovah na moni lumière ya tata mokili na lobi ça ce sont des hallucinations na ndimate na lobi fona mona 3 fois ekokisa mi 3 fois siko oyo yangai na mona yango na Équateur bon la dernière fois na iko mona yango awa na Kinshasa mais ye amoni yango na ba Congo amona lumière na ye na ba Congo amituna pona nini bakoko balakisa ki ye lumière ya ba Congo tala tata Atoli yaka totanga kitakaka oya totanga nsiku po lumière wana oloba komona ngape na mona yango mais yokuto mona yango na ba Congo est-ce que na ebité c'est spirituel so komoni lumière physique et bakoko balakisa lumière na ba Congo et la kisi tout simplement que bakotindela longi oyo akoya kofungola bongo na yo akouta na ba Congo c'est clair. Il n'a pas pu faire la lecture. À ça la lecture. Moto a zéro comité à n'esiga ya roi. Kolangate na plateau que moto ana facilement boya atanga to soi-disant lumière ya mona kina kanga bonde kuna eza lumière orgueil était tata orgueil ça la kabiso bato na mutu okanisi moto lokola longi ya Congo déjà moki asa mi proclama longi asa mi proclama grand maître de la sagesse Congo siko ebisie ke kende kotanga pa Mfumunkusu akoyata siko curieusement akutu na uti comment na uti kolbaza grand maître de la langue et de la linguistique siko ngana ebité le amindele na sali déjà doctorant na linguistique siko biloko ye azo komana seki aibina linguistique yango te mena ba biloko na ye wana zo ki ba benga kango nini ba na yo congolais to wana a se proclamer grand maître de la langue a retirer s'il vous plaît longue retirer moi na usa musika na linguistique alors
omoni orgueil wana ndenge batu bazalaka na yango bozo mikumisanga ngai boye te wana eza makambo apamba. Donc makambo ya atoli ezali il n'a pas pu faire une bonne lecture atanga te lumière oyo ya mona nesika yango ya mona atanga yango te. Alors lokola abandaki mosala nzela moko na mfumukusu akolinga te komikitisa mais wana ezali makambo mokili ya molimo toko jijete motu na mutu lere tokozonga na mokili ya molimo okomona kaka ezozela biso nanga ndenge nazoloba boye ebele bakoloba tala azosakana na bakonzi azosakana na batu ya nzambe tokokende tokosamba kuna kote touta kote batita biso ezozela biso ekozela biso vrai fimbo ezali nde kuna ponga na mona mutu mosusu aya alakisa mfumukusu alakisa penga ifimbo na lobolo ko beta ba fimbo lokolo koti makambo ya bakongo do fimbo ebeta ye to sepela na yango te me fimbo yango ebeta ye moko donc ba continuer kaka na fimbo na bango wana. Alors pona ko kele pe ya tata na biso nsilulu bakangi ye mawa tata na kende tina lutendele epa na ye na komi boye ba miseni nga ba fago de bois banzete awati kuna alobi o mon tata lobola banzete o soki na beti mutu soki akufi awa te kote ya kokende ifo akufa po biso awa tozali na bango baza na cri na bango ekimingai eza lokola moto c'est-à-dire que base sur na pardon te il faut bakende moto tata mais yo kiko buka soki biloko ya catholique pendant que bato mitu na bango échanger rien bazaka kanakati ya bonzambe ya bapaya mais yo buki kuruzi obuki bisalelo ya catholique tata non eza bangi tika na loba vérité eza bongo eza bangi mais il paraît les lotom bangi c'est bangi mais il paraîtrait nesomyanzila po komama na nota yemoko tatansilulu wana komaki yango nesomyanzila kendeki a corrompre ye a proposer 100,000 dollars na jupe po yepe abanda koyaka na ba manifestation ya ba PPRD lokola nesonyanzila ndenga koma kozala sa nana loba bongo nana yentsilulo ba professeur ya koma ngole et puis azala appuyer na bato ya bedoka ben oui tata na ngai siko po na kendeki na caméra te et pas ya nsilulu nesonyanzila atindanga nesonyanzila akoma epa nsilulu te atindanga so ya mtu ndeko proposer 100,000 na wana de mawa siko lere ngana komi kuna natali kutuni sika yango bavandi natali siko nesonyanzila ko proposer ye jeep pour que amema ekune na 100,000 dollars na 100,000 dollars siko nga lobola lulu nosoko kei bankangu oyo nga nazana bango na mboka na nga nkangu nga nazana ngo na mboka na ngai na boya libompa bazali 10 fois nkangu ya ye 10 fois nkangu ya ye wana po arefese bino ke bokenda ko corrompre nazolo bana onde vérité soki nga na memi yo lelo na Équateur natali même na Kinshasa awa tata lenge ka to bandi be mission boyi yo komona soki to lisolo ya boya libompa ya limezale tata bazali combien awa bazali lokola nkangu nga na kuta kikuna te sikoyo mfumo ako proposer ye combien 100,000 na jupe mais aboyi yango s'il vous plaît aboyi yango de mawa aboyi yango aboyi 100,000 la jupe est-ce que ça osali na élément oyo la tisi pesa kalobi oh mais komami na internet bato so ba ke na Facebook ba cliquer na kombone tilulu soko na ba komona eza parmi ba publication ya ça internet ezali na bato ya lokuta mutu musupa okozwa ka photo na ye atikuna po moi je le respecte je crois qu'il est suffisamment équilibré mentalement pour ne pas écrire ça. Donc na ndenge na kutanaki na ye je sais que azali mutu azali responsable azape na ba équilibre mental na ye et il ne peut pas écrire ça alors nazo douter akoki kokoma yango te pamba te ezali ça n'a aucun tenant et aucun aboutissant. Je me réserve de répondre même à une telle bouzoberie pour la bengi yango eza bouzoberie donc je refuse de répondre à ta question. Matondo tokomi penza ko benda suka ya manaka boyebi kozala na baloilondo ezalaka isiki tango mosusu matatango mosusu kitakasi milimo ze ya kofanda soucieze titre émission et sala mosala baindo bola muka baindo bogola muka
distraction politique, distraction neteni ya religion, nani nani ngunza, mosala ya ngunza zeni ni confusion totale, tolobaki tokokenda malembe malembe. Désormais bokomona ko défilé bangunza n'espace ba indobola mukabaya kolimbola. Souci ezete kola kisabato ke ngai na sekwisa bibembe. Soko sekwisa bembe moko lelo na mama yemu esalini na pasi oyo ezingeli ba indo. Soko telemisi koka moko lelo esalini na pasi ezingeli loposo moyindo. Ponini kaka mandoki na bino fwetala lisusu bayo batelemi na etumba lobigwa loposo moyindo. Ezeko profiter na nani? Kokabwana ya bangunza lelo ezeko profiter na nani? Kokabwana ya bayi politique lelo ezeko profiter na nani? Diviser pour mieux régner. Totanga ki char de l'impérialisme boyebi hôtel ya makambo yena. Lelo bo souffrir bondima émission sila kasi tolaki bino na poste ezali koya tokoluka lisusu ngunza mosusu oyo bakofanda na esika tata lobola soko pe tata lobola bakozonga lisusu ensemble tokoluka lisusu sujet mosusu kolandela ba préoccupation na bino po mosala esengi esalama te moyindo akobika bakoboma kasi ekotikala na moko bango pe bayebiamo tata lobola tokomi na suka ya manaka na biso mwa liloba ya bokabwani mpona mokolo molelo matondo tatando mbele tosepeli makasi na lolenge bobengi biso to participer na émission na bino kasi ya motuya ekozala kaka ndenge totalisaki bino ete mosala tozali na yango ezala kaka ya biso bangunza te ezala pena ya bino ba journaliste oyo bo sosoli kamwa makambo yango bo former bato tango bokota kanati bozo sala émission na télévision bozo sala na internet ezala te ke poka ngana za journaliste na za neutre mais bola ki sape batu que non mosala ya tata mokeli tozwela yango lokola commerce te tala église des noirs en Afrique ya ngunza padi niveau ekomi et comme une société commerciale na kati ya société commerciale siko na bana na ba neve ba panzi et ba panzi peza yango ekomi ndambo lelo une douzaine ou une quinzaine ya l'église des noirs en Afrique. Mais na souci message kenda na souci message kenda liboso te mais na souci bazwa mbongo boso na souci ya mbongo lelo tokomi koyoka masolo ebele tina ba mai ya bangunza tokomi koyoka masolo ebele ngai nde le roi des rois lelo babu le roi des rois comme yende nesongianzira ozo wela na nani biso soki totelemi pembeni ya mfumu kusu kya muzala panda na ngola pamba te tozo tala mokili ndenge ezali ko évoluer touti ailleurs toye na Kinshasa awate mais toye komona te esika bonzambe evandi yango ba mosusu akosala to boite ko kozala na yo un envoyé spécial pour ya ba Congo c'est votre droit. Netinga nazalia envoyé spécial ya bangala tata côté ya biso bangala kuna nguza ngai yo banguza pe envoyé spécial ya ba Congo bazali osali pe bundu ya Congo la kisi liboke ya ba Congo on ne t'en veut pas mais il faut axe central oyo ako continuer misala ya mfumu kimbangu pona baindo nyonso azala alors axe central yango azali Kongo na ye mfumu kusu kia muzala pana na ngola liyebo mai na bomo nsongi ya nzila suka bakoko po kunande toki kutanga vraiment solo alors tata ndombele esengelo luba ingeta sinote na kuyoka mabe ndima kaka ingeta po mokonza zala kaka moko matondo bande ko balandi ingeta mingi ya kolobeza te bo comprendre eza ambiance ya esika tozalaki tondi mingeta po ba obligé biso te tondi mingeta kasi tondi mingeta po bosembo etikalaka bosembo quelle que soit sa forme quelle que soit makanisi vérité za vérité nesongi ya nzila tolobaki awa ntango tobandi émission ya yambo ya lobiko ya loposo moyindo moto ya yambo ndimaki po makambo bazalaki kobangela babomelaka yango soko nesongi ya nzila te alors batila biso parcours na bango mosika te kobanda kaka na ba 2000 te lelo
na 2000 balobaka nini na 2005 balobaki nini na 2010 balobaki nini lelo bazoloba nini balakaki bino président ya kozala te bapesaki bino baprophétie tokomi wapi réalité epesi nani raison epesi nani tort tolobaka souci ezalaka te bopesa biso raison souci ezalaka te bopesa nesongi nzila raison oyo elobaki ngunza lobola na dobi eza fanatisme te kasi miso etala mpe mona miso etala mpe mona tozozela résultat te mingi biso tozelaka fruit mosala oyo tozali kosala eza milona tozali kozela fruit tant mosusu résultat kozala trop rapide mpe kokosala esila mpe mbango différence ya moto aloni matembele na moto aloni café ye akolia mbangu kasi ezali misolo ya kosombela kaka lipapa na tombola alati kasi moto azwi patience ya café vous devinez la suite botala penza na maloba yende tobendi suka ya manaka na biso ya mokolo molelo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisi matondo na tata luzaidi o pyramide ponini te na tata kwaku image bango nde basalaki bolanda biso na lolenge elongo bani moto asungaki biso kuna na régie finale ezebongo ndeko ngala zumbu 9 ele ensemble na bandeko bayaki ko assister biso lelo tozongisi matondo pe topesi bino mbote tokutani na poso ezali koya pona manaka ya sika matondo mingi Moindo atana patiengo atakundima patinetengo oyo patiengo Moindo atana patiengo atakundima patinetengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kinye Na batango batia greno Yo de la kaka ego